Bon. Karine Mokonzi, méthode tic-tac échangé. Échangé qui déjà ma casse. Non, échangé qui déjà Miko Eleki. Il y a ça la mission. C'est koyo échangé ma casse. Batu bazo benga, bazo comprendre te. Bamisu bazo comprendre, mais bazo loba. Position ni tozo kende. Bamisu bazo tala, balobi te. Karine Mokonzi, awa matye makas. Oui, côté kuna bwana raison. Mat et makas. Tomoni Gloro Langi. Plateau. Bongo te? Gloro Langi tanga zo beta bon. Azotalanan. Grâce mbis? Non. Azotala Karine. Pana e grâce mbis azana sima côté di kamba micro. Donc, pas ya grâce, pas ya Gloria. Grâce mbis azane ti. Bon, n'a pas exemple te. Mais eloko ezali awa. Tango bozota la Karine Mokonzi, mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Problème ezali awa. Tangu boko tala Karine Mokonzi, botala ete to bo boule teke ezaneti wenge wera na jibe bango batigeli baleki bana o bango babimisa place batigeli ba soki 40e génération bobengaka batigeli ba fere batigeli ba fali batigeli ba héritier ba Fabregas ba Robino ba Inosbi ba Gez Mawete ba Rebo Chulo ba la chanteuse la reine de la musique facile Jelicho. Non. Wana botala bango na misu wana te. Botala yepe na misu teke ya le gramme pao ya tikaka te. Po le gramme pao bolobelake bongo te. Botiake de la liste ke atikeli banani te. Ekomi turu ya banani te. Botiaka te. Botiaka mingi jibe na wera. Surtout botiaka mingi jibe. Bolobi 5 ans na nabimisa libom te. Balle de match tire le bimaka te. Nayoka. Ça fait longtemps nayoka. C'est koyo. Awa na internet bomeka te. Boko tia na bino. Bochango na ba Grace Mbisi. Bochango na ba Gloro Langi. Bochango na bato bogocha. Ata Marilol bogocha. Marilol Mwaka na pesi mbote bisika zali. Vrai bébé. Moi c'est mon gito. Alors bandeko Karine Mokonzi asa icône. Eloka liboso. Karine Mokonzi mama réseaux sociaux. Donc respect pas na les automatique. Puissance n'est automatique. Et tout d'abord leader à TikTok Maria Tumba. Ayebike Karine Mokonzi automatique. Soki siko leader ya TikTok ayebi Karine Mokonzi mama réseaux sociaux na ba TikTok na puissance na tout. Alors ba oba tikali ba okansani rien du tout. Rien du tout. Merfina ninga mekawa tumbola la baronne ba pesi conseil na kanza na propre famille na konate
ozalaka déjà chinoise komeka te. Komeka te kata lilemo soki lisaji. To ye moko alalaki alotaki ndoto ke te. Na touche icône eza kosila na nga nyonso. Bandeko Karine Mokonzi be stratégie oyo azochange ga Papa Robo soko olandi ba video nanga banda 2018 ti lelo okomona si na lobango la baronne akosala yango na loba pe na video moko te na repeta yango na repeta tango la baronne abi ngeloko nasalaka te bino mpo bolobi asalaka yango te nga lobi akosala yango nalobaki te akosala yango mpo aza mpiaka te akosala yango te parce que azali mama réseaux sociaux lokola aza mama réseaux sociaux donc nyonso oyo alingi asala kokosala aza na limiti te ata alobi yango na monoko ne moko aza na limiti te yango na banda koloba ngo mpe aza na bapotentiel de puissance hein? Alors yango wana Karine Mokonzi ntango azomema me toli to amemaka na batiktak eza na bato bakomprendraka ye direct. Par exemple so botali na bato babengaka par exemple ekoto te eza réalité botala bien Papa King na États-Unis ntango abengaka tout d'abord makambo tu na baronne asalaka achanzaka ya nango d'accord à part kozala nango d'accord aexplikaka ntango explikaka pourquoi la baronne asali boye pourquoi eza boye pourquoi fo bomona yango boye ekendeki exact pourquoi ekendeki exact parce que ayebi bien alandaka la baronne bien abanda kala donc amaîtrisa mpenza belobeli ya la baronne na batechnique na bacomportement natangi Papa King mpo yabengaka mais parmi bato ebele na la Chine bayebi bamaîtrisa mpe mingi bayeba na bango ke la baronne akosala likambo mikolo koya bayebi mpe ke akosala me balobaka te mpo bamoni ntina koloba ngo te mpo ye moko la baronne azoloba akosala te yango bango balinga koloba te so mpe la baronne alobi akosala bango mpe bakopekisa ye baloba te la baronne koloba boye te mpo azosala yango te me ntango akosala bayebi toyebaki akoloba eloko bango bakokoloba kaka so la baronne alobi na okoma enseignante bango to alleluya on dirait soki alobi alleluya te amemi lisumu me soki Papa Robo alobi la baronne mikolo oyo akoko pupula Papa Robo yo linga rando tika makambo wana la baronne tika komosambela bakalisi mpe so batie bango bapoye na likolo 10 nkala bandeko baoyo bagloire olangi baosala eza bien maza toujours na sala lokola Karine Mokonzi donc akosala oyo to akosala akoforce ti bilamba kolata ekosila ya komodefa na magasin mopanzi akeba kutu aloba neti Pamela koloba yolata kaka ya mado Pamela shekola ntango ozoloba likambo mpenza yango pete la baronne aza sa père te mais la baronne alataka mais soki azobima neti alata nini ya Pamela makolata barobe na ya mado soki azobima te abeti shiti te
alali na mabele te akolata nini robine ya mado na kati ya kini kuna yo bana okende pa na ye oza komona ye mikolo nyonso na robe ya mado na kati ya kini kuna na motoki ezalaka kuna na bapoussière oza komona Karine Mokonzi akangami na bilamba moko tie nzuluki te. Donc eza condition bisika yo zali na makambo yo bima po kote bilamba oko compare yo na Karine Mokonzi te. Banda boutaki te mokolo planète oyo e okende soki wapi pamela tiaka na mutu na yo kote bilamba ko compare yo na Karine Mokonzi te. Karine Mokonzi interesaka bien na kobatela nzoto na ye na kotia nzoto ne propre surtout esika ya vandi ezala soin epai Karine Mokonzi avandi vraiment anegligeaka yango te. Kopo ya komela mai na oyo mopalo ya komela mai anéglige yango te. Anéglige yango mpe te depuis Congo. Tout d'abord bana misala zwa na ndako baya Patricia na ba oyo tuka baya wana bazala deja bato baye bosala propriété bango moko mpe balaka propre. Donc Karine Mokonzi eloko babengi bilamba tout d'abord bilamba tika na kini mingi alata te mais yo bilamba otika na kini etoboka madofolo otika madofolo pire madofolo naleki nokuta mwasi akenda même pas kosimbango ni komekango ni na tombola atekata kabelango bashege même na orphelinat eza injire apesaki bashege mpe mpo basukulaka nango voiture na bato maboma. Mais Karine Mokonzi oza komona so aboyi bilamba na mbeto oza komona okangama na Yamado toza na poto moto alali na mabele te bamoyi wana ya motoki etokisaka mokongo na basama peke etokisi ete ale alamoyika na ntongo lelo Yamado te lelo ya Pamela lobi nango ya Miriam Mokonzi Yamado oui oh Yamado tout d'abord bisika yazala cofondateur ya orchestre babina Yamado te yo binango te soki kutu azala ikoni te mbelelo azala Karine Yamado. Karine Yamado ala deja ye mdenga ozala mais heureusement ye la baronne Mokonzi icône aza deya na bakombo puissance po icône azwi lango na poto la baronne azwi lango na Afrique alors beta yo moko na ordinateur la baronne tokende na Champs-Élysées lobanoko ata na mongongo ase la baronne bamindele tu bakotala yo batala wapi baronne oyo bengi nsima loba siko Pamela moto akotala aza te sanki oloba Louvizu kombo nini wana nabosani oyoki ya mbala suka la baronne akolata Yamado et moi oui tout d'abord akotonga yango 10 yo mokolo Facebook otalaka marke soki Zuberdi nazoloba marke tabu te
marque oyo ya Facebook. Otalaka ete banda Facebook ebima ti lelo. Omonaka tika lataka bilamba moko. Otalaka papa robote. Aza au moins 150 costumes différents. Mais papa robot alata elamba moko. Otalaka mutu asala iPhone te. Oya tika biso. Otali teke banda mamba iPhone e banda tita wa kufa. Azakola taka bilamba moko. Siko la barotte na ndaku nda latima ya Madonna. Etali onani. Ako tongango 10. Ah oui? Soko sepela kanelo kongo wana ngo 10. Ngaza na ba serviteur. Eza 4 kokana. Naza na ba pantalon jean. 7 kokana na somba ngo pe 7 bisinga mo. Mokolo muso atulinga pone somba bo parce que na kola tongo kaka yango. Na balobi makaka na pantalon wana. Muto akansezaka moko mena chanzango 7. Alors, Yamado, Siatapata, Sileka. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss de boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss de boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss de boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.